bandeko omona kaka mbila liboso oyo eza président Papi Gino Mongo yeyo azo dirige to wana njela centre to kende république vraiment to bundaka nyonso ka mpona peuple to bundaka ka do to wana njela to lalité to landa mbila yo wana liboso to ke république donc tongi tozwa mosoliso mpona bandeko na biso mpo tokokufaka boye te donc vraiment yango wana na ngai nayebisa bino donc toza ensemble merci vraiment na kati ya CCB Sampalo Info 24/24 donc réalité yango wana tokotambola butu ok 2h du matin oui na ba oyo bato oyo basispe baza kuna na coffre ya mbila donc tokei choix ezate tolandela ngo tina suka Santa Cecília. Roubaram só seu celular? Esse belo que você foi fazer. Passou quanto dia para ir fazer o belo na polícia? Que cara não tá aparecendo. Sumiu. O BO eu fiz mais ou menos uma semana. Uma semana. Uma semana. Tá bom. Tudo bom. E ele era seu amigo, mano? Você esperou uma semana pra fazer o BO do seu amigo pro seu amigo? Olha, tá na união só. Policial, eu fui na polícia de Itaquera, menos de uma semana. O João que levou ele pra ele. Por que você não foi falar com ele? Chefe, escuta. O João que levou o cara pra ele, pra cortar o cabelo do cara. isso Entendeu? O João que levou o cara, o Patu pra cortar o cabelo. Eu vi foto deles, mas... Mostra uma foto pra nós aí então, vai. Não, eu já vi foto no celular dele, João, que ele me mostrava. Ele te mostrava. Isso, mas eu nunca cheguei a ver ele pessoalmente. Você está sabendo que morreu 2 pessoas, né? Tá sabendo, né? Ele tinha falado. 2 pessoas. Tipo assim, a gente conversava bastante, mas ele nunca me falou que tava com problema com alguém, que tinha conflito com alguém, que tava... Napo kusanga image na lobeli kaka tozala na ndaka pitsuyo bupanzango toka bonase na salite te to komba ndisina bandezo ko deja tozala na ndako kakuli ndeko na biso kakuli sawa obomona ki ndeko na biso kakuli akufi tozala na ndako na ye donc eza image boka ndeko na bino Tupac na minute tozala na kati ya ndako na ye image ba opanzango bomona donc toyeka pa na masa na ye tozuye tozala na awa bafandaka na ye. Como você me vê, Nata? Donc il te retourne à question à répondre biso so ke zandeni menda ko ya jeune yango yo ba poto de jemona ni ke na minute tolo ba ya kufi tozana ba délégation ba congolais ba ali ou ba surveiller makamba ngo tozana bango déjà wa do ba sur le terrain tozana Gino ou bokaka Gino kota iza tozana ndeko na biso mobali ba bokaka pa wata tozana bango base déjà zawa donc m'embêter bila donc yango wana ka tolo ba parler déjà ngo tozi parler donc bon tozana communauté tozana représentant Gino yeyo to komisi le terrain pour tout l'année ma camban to kuti pe garçon bafanda na ye bafanda ba mibale bon toujours l'année la kara to ye basora kufeli nini et importé za kitoko mananda kuni to komi déjà tozana amigo na ye yeyo donc ni surtout dans les bons nzamba songa to zo information malam tozana président Gino yeyo. OK merci kaga ndenge utolanda tozana topaka idebiso parce que oza couloir na ye topaka dans le salon. Se eu sair, aí salão eu eza aviso base lá, déjà donc salon eza na bato bakutana wana tá bom? ye mutu ayede biso mpona information ba image tozwaki me tondaki koyeba te Isso, se eu for sair, aí grâce a Deus elelo neti okorekomende eu vou falar que eu não tô em casa pra você não vir aqui ficar batendo, tá bom? Mas aí se eu não for, eu também passo lá. Tô em casa, tá bom? Que a lelo informação tobandi justement procédure to processus ya kolandela makambo yango Nossa, mano, tokosenga justice esalema puis toza na mboka mibeko tokolandela yango ntina